pas plaire à Dieu. Ce qu'on a condimé pour plaire Nzambe. Et puis condimé la biso ezali nini condimé Nzambe. Mais à Dieu du sumi be kwa lobite oya ndimé ngai oya akotosa mebe kuna ngai. Oya kotosa mebe kuna ngai ye wana nde ya ngai. Na pesi na sisa moko Yesu Kristo tanga kendeki oteya akendeki na baboti na ye na Joseph na mama na ye Marie bakendeki siko tanga kina kati na boto bazotambola ya koti na place bazali ko baki bazali ko te ya koti kuna bandi ko te bango ba mwana kiteke ya zala kina bango elongo te bazali ko tambola ba tango ba ko tal bongo mwana tozala kina yiwa ba eko zonga tango ba komi na porte siko Yesu Kristo azali ko te na kati atini malobi boka santina biboke mbate bazali na porte boke no yebisa Yesu Kristo ke mama na ye na papa na ye bazali banda baza kusela ye tango bango bakoma kile boso na Yesu ba yebisi mama na papa no bazali banda baza kusela alobi mama na ngana papa na ngai ezali ba oyo bazali kati o baza kotosa liluba na ngai bango wana ndi bande kuna ngai bango wana ndi bande kuna ngai c'est pour te dire que tala lo lenge nini Yesu Kristo akangamaki na likambo ya kozala na kondima akangamaki makasi penza pona likambo na kondima ali bondima soki bondimi bokopika soki boza na kondima bokopika mais soki boza na kondima te bokoki kobondela na bino bamboka bokoki koloba na bino minoko nyonso mais soki boza na bino na kondima te bokopika te yango wana mateya na biso eza na mokanda ya Jacques 5 na Jacques 5 17 na 18 moto mama ke soko kotangela biso na mokanda ya Lingala Allô? Oui. Naoluka mama. Mobali na ye atako batikaki kotosa Nzambe balingaki soki kosalela Nzambe bakomi komema bambeto bazokende kotumela Nzambe ya Jezabel oyo azalaki mwasi yango Akabi bakomi kolanda ye oyo azalaki Jezabel azalaki representant ya Bali na kati ya mboka wana na kati ya Israel alors Nzambe amonaki yango malamu te Nzambe asilikaki Nzambe alobaki alobi ete lokola bopesi ngai mokongo lokola bolingi kotosa lisusu maloba na ngai te ngai Nzambe na kokanga mbula na mokili mobimba na mboka na bino mbula ebanda soki kokwea te po te bolingi lisusu kotosa ngai te botiki ngai bopesi ngai mokongo ngai na bimisi bino na memi bino na mboka eza kokule miele na miliki boboyi ngai bolandi Nzambe ya Bali wana Nzambe ayokaki kanda Eliya azwaki maloba Eliya alobi que selon ma parole mbule kokwea te selon ma parole mbule kokwea te pendant 3 ans et 6 mois Eliya azwaki maloba na mpona nini Eliya asengaki lisusu Nzambe te Eliya asengaki lisusu Nzambe te na koloba ete Nzambe nalingi mbule kokwea Eliya alobaki kaka selon ma parole mpona nini Eliya alobaki selon ma parole Eliya alobaki selon ma parole po azalaki na kondima Eliya atondisamaki na kondima ito nyonso na koloba ekokokisama po te naza na Nzambe aza kati na ngai aza na nguya Eliya alobaki selon ma parole mbula ekokwea lisusu mpe nsima ya après 3 ans et 6 mois mbula mpe ekangamaki ekweyaki lisusu te na kati na mboka ya Israel pendant 3 ans et 6 mois mbula ebetaki lisusu te mbula ebetaki lisusu te ti ntango sikoyo base kokoma bakomi kolela bake komona lisusu Eliya asengaki lisusu pour la 2e fois eke mbula ebeta Eliya ntango asengaki ke mbula ebetaki lisusu bandeko na kati wana tolingi koloba nini nyonso oyo Eliya azalaki kosala ezalaki mpo Eliya azalaki na kondima Eliya azalaki na kondima koloba ete Nzambe nga nabelelaka Nzambe nga na ndimela Nzambe nga nakumisaka lelo soki naza na problème nasengi Nzambe wana kosala soki nasengi Nzambe wana kosala wana asengaka alobi ete mbula pendant 3 ans et 6 mois mbula ebeta te mbula ebetaki te wana esongi lisusu kokende kosenga eke mbula ebeta mbula ebetaki alors nyonso ndenge koloba nini Nzambe asengi biso tozala na kati ya kondima Nzambe azosenga biso tozala na kati ya kondima apesa biso autorité Nzambe apesa biso autorité
autorité ya konyata moto na nyoka pe na escorpion biso toza na autorité eza kati na biso mais ntango monai biso tokosanake nzambe apesa biso autorité wana ntango monai biso tobesanake nzambe apesa biso tote kati na biso toza na autorité kati na biso toza na molimo ya nzambe eza kati na biso totambolaka na molimo ya nzambe eza kati na biso mais toza na autorité mais biso tokosanaka ntango molai soko tokomi na problème tobelelaka nzambe yaka kosala mais nzambe alobi na boya kosala lisu ndenge nini mpo boza na autorité napesa bino onaza na autorité napesa bino me boza na boya konyata apesa satana autorité likolo na biso te mais nzambe apesa biso autorité likolo ya satana Amen. olie tobelelaka lisusu nzambe yaka kosalela biso nzambe yaka kobikisa bana na biso alobi te alobi napesa bino autorité bozwa autorité bosala ndapo eli asalaki priere ya autorité Élie a fait qui prière. Alors il dit selon ma parole. Il n'a pas dit que selon la parole de Dieu. Il a dit selon ma parole. Nous les copains qui étaient pendant 3 ans et 6 mois. Nous les bêtes qui étaient. D'abord, il dit selon ma parole. Il faut faire 50 périodes. Il y a autorité. Après la cima, avec le Seigneur de Soussou. Et que Moula est bêta. Moula est bêta qui? Il y a moi Nzambe. Nzambe a Senga biso to sala Congo. Nzambe soka tikaki yango na kati akomaki yango na kati ya maloba mpona lipona biso tosalela yango atikaki bibilia alobi pourkui nzambe azoba na biso ke ntango nyonso totangaka bibilia mpo te atika mibeko oyo ekoki kosunga biso etambusa biso malamu na se yango yango na koloba na biso alobi ke ntango yo zwi likama eleki eza liboso na yo yo kobia biso nzambe kita kosala non nzambe asa apesa yo pouvoir zwa nde pouvoir ya autorité zwa nde autorité olobi yo maladi obomba nsima ya mwana yo esprit malin yo maladi ya cancer ebomba nsima ya mwana na ngai ebomba nsima bandeko na ngai nabengani yo na kombo na maladi wana yo cancer biba na nzoto ya mwana na kombo na yesu kristo nde eloko azoseka biso me biso soki toza na problème tokokaka tozwaka priere autorité te biso soki toza na problème tozongaka directement epai ya nzambe eputa nzambe asapesa biso pouvoir nzambe apesa biso pouvoir ya konyata moto na nyoka nzambe apesa biso pouvoir ya kobebisa misala ya moyini me biso tokoka koutilize pouvoir wana te tokoka koutilize yango te soki problème oke tozongi epai ya nzambe nazopesa exemple moko eza lokola soda lourage biso lobenga lourage na kisasa alati teni na ye aye atelemi na balabala aza kotelemisa bamituka atelema ye kotelemisa bamituka mpona kosala contrôle ya bacarte rose babiloko nyonso oyo bitambolaka na motuka imagine toi sikoyo camion ya monene ya conteneur eza koya camion ya conteneur ya monene eza koya ye amoni atelemisi yango camion ya conteneur eboyi kotelema camion ya conteneur eleki camion mosusu ya conteneur ye atelemisi yango eboyi kotelema camion misati eboyi kotelema mbawala moko ye akamati telefone ya bani kobenga na epai ya pati mokonzi na ye na bureau général oyo général nga na telemi na nzela wana naza kotelemisa mituka ezotelema te akoki kosala yango te akoswasa siko autorité ya bilambo ya lati akolanda motuka wana awa na poti tomonaka bazaka na bamotuka akolanda motuka wana ti place motuka wana ekokoma atia yango ana tia pembeni motuka ekotia pembeni ekotelema akoloba ale pesa nga identité na yo soda wana akobenga général te mpona koloba général te kameli yingi kotelema te akoexekite pouvoir oyo aza nango ya bilambo ya lati yango na nzambe azosenga biso soki toza na problème tobelela nzambe wana toluka ekimele epai ya nzambe lere wana te apesa biso autorité oyo biso tokosala mpo te soki likambo wana ekomeli biso moko tozwa autorité na likambo wana biso moko tozwa autorité mpo alobi ke nzambe ye moko alobi so na mokano mozambe alobi ke nakoki kopesa bana na nga baepreve oyo te onga na yebi te bakoki kokoka te nzambe apesaka biso batikaka baepreve wana soki atika epreve wana edeka ayebi ke bana na nga bakokwaka soki amoni ke bazokoka te akosurmonte soki amoni bana na ye bazokoka te akofungola porte mpo te bana na ye babima mpo omoni ntango yo beleli omoni okoki te nzambe ye moko akointervenir dans un premier temps yo liboso oyo exécute nanu oyo ye alobaki alobi ke ntango wana yo oza kobenga ntango ofandi ozobenga nzambe mwana na nga aza maladi nzambe okutisa mwana na nga me priere ya bongo ata saint esprit akointervenir te saint esprit akointervenir ntango bamemuto makambo nini azoloba aza na pouvoir eza kati na ye pourkui nano ye moko abandi na kobengelela abandi na kosautorité likolo ya problème wana te pourkui azobengelela noko nzambe puta aza apesa ye eza lokola soko biso totango wana tosalaka ngo eza lokola toza
niye nango misala nzambe asala oyo yesu kristo asala na ekulusu mpo aloba na ekulusu abima alobi tout pouvoir ma été donné alobi pouvoir apesa bino ombe papa apesi nga mpe napesi yango bino mais pouvoir na bolingi koexécute yango te ntango nyonso bozobenga ngai soki bozala boye niye nano oyo ngai namona mpasi oyo ngai namona ekulusu boza koniye yango ntango tobengaka te nzambe yaka kosala mai mpona soko tobosana nzambe alobaka na biso ke pouvoir napesi bino onyata moto na nyoka na escorpion moto nyoka ebimi wana escorpion abimi wana olio yo nyata moto na escorpion moto na nyoka yo komi kobela na yesu yaka eputi oza na pouvoir ya konyata moto na ye siko nyoka koba kosakanela biso mpona nyetala aza na pouvoir azoko konyata moto na ngai te puti apesa pouvoir anyata ngai na moto azoko konyata moto na ngai te mpona nini toza koignore pouvoir nzambe apesa biso nzambe alobi na biso soki likambo te tozwa autorité soki toza na kondima nyonso tokosenga nani oyo pouvoir oyo nzambe atia kati na biso ekosala epuis soki nzambe amoni ye moke biso moko tokoki te akoya kointervenir mais liboso biso moko nani fo tosalela pouvoir oyo eza kati na biso nazopesa pouvoir nazopesa exemple ya jacob nazopesa exemple ya jacob jacob ntango ayaki asalaki nani ndeko na ye mabe ayibaki pouvoir ya ndeko na ye akimaki epai ya nani noko na ye ntango akimaki kuna epai ya noko na ye akomaki kuna kosala oyo asalaki kuna epai ya memaki kuna te akomi kuna asali misala olie place ya kosala 7 ans asalaki 14 ans asalaki même plus mais ntango jacob abemaki jacob marta asalaki misala nyonso nazalaki na kondima jacob azalaki na kondima nzambe azalaki kotala jacob nzambe azalaki kotala kondima oyo ezalaki na kati ya jacob c'est pourquoi monaki ke jacob nzambe abelaki kokotela ata mnoko na ye mokilo na ye abandaki kosala ye mabe kochange bamilembo ya banyama nyonso wana nzambe azalaki atoujours kosala mpo na nini jacob azalaki na kondima kati na ye ayebi ke j'ai un dieu puissant sur moi jacob akei ntango place akomaki alalaki ntango nzambe abimelaki ye ayebaki ke nzambe abimelaki mpona nini mpo amonaki koyamba oyo kondima oyo jacob azalaki nango na kati ya motema na nzela na nzambe mwana nzambe alobaka alobi okoke nakotika yo te na bolingo te ti ntango okokangola ngai ti ntango okobikisa ngai nakotika yo te jacob akakamaki mpona nini jacob azalaki na kondima jacob azalaki na kondima ayebiki lokola namoni ye nakotika ti ntango akopambola ngai soki apamboli ngai te nakotika ye te nzambe akoloba tika ngai nakende ntongo ndingetala nakotika yo te ti ntango okokangola ngai ntango okopambola ngai jacob nzambe apambolaki alobaki na ye aparti ya lelo kombo na yo nani alobi kombo nange eza jacob aparti ya lelo kombona eza lisusu jacob te kombo na yo soki ekomi israel mpo na nini atalaki kondima oyo ezalaki na kati ya jacob epuis jacob azalaki mpe na kondima ete soki natiki soki nakangakopambola ngai yango bandeko ngai tobelela mawa ya nzambe ntango tozali baproblème ezokomela biso nzambe kita ya kosala mwana na ngai aza komela drogue nzambe kita ya kosala me nzambe napesa yo pouvoir yo telema nde loba molimo ya mbindo oyo eza kati ya mwana na ngai yo molimo na mbindo oyo eza kati ya mwana na ngai ngai napesi yo nabeleli yo na kombo na yo nzambe apesa ngai nango ngai nazali kobenga na yo ya mabe oza kati ya mwana na ngai na nyoso te likolo na yo yo mpe ya mabe oza kati ya mwana na ngai ozotina mwana na ngai na masanga ozotina mwana na ngai na badrogi ozotina mwana na ngai na kindumba ozotina mwana na ngai na moyibi nabengani yo na kombo na yesu amen amen alleluya nabengani biso nde tokoloba nom de jésus amen molimo na kufa oza na droit te nzambe molimo na kufa oza na droit te na bomoi na biso molimo na kufa molimo na maladi yo maladi yo esprit ya maladi oza na kati ya lokolo na ngai yo wana bombami na kati ya lokolo na ngai au nom de jésus alleluya bima na kombo na yesu alleluya prière autoritaire mbula ekangamaki mpona nini mbula ekangamaki mbula ekangamaki mpo eli azalaki na kondima oyo nazosenga nzambe akosala wana sikoyo nakobenga lisu nzambe te mpo apesaka keje autorité nakoba zéro mes paroles zéro la parole que Dieu a mis sur moi c'est le pouvoir
que Dieu a mis sur moi. Alléluia. Quel pouvoir sur moi. Osana pouvoir mon côté du corona. Nana bendanio. Même na bana nanga osana pouvoir te. Au nom de Jésus. Et nous comme ça baso senga biso bande koto sala na kondima. Et nous comme susu na dinko loba. Ezali tango biso to senga ka nzambe. Tomoni ngona na Elia na roi. Elia tango asenga ki nzambe. Tango asenga ka tini mosali na ekende kotala. Dimanche bato kende kotala. Akeli bosake kotala na moni eloko te. Azoki banamba na ki kotala lobi na moni litanga kaka moko ya grani boy. Tango Elia mosala eko iseke na moni litanga moko ya grani. Aye ayebisi tango bilade ayebisi mosali na ye. Alobi kende ko yebisa roi po roi bimaki. Roi bimaka kende abite tango balobi na Elia bayebisi Elia ke na moni mbula litanga ya mbula. Mosali ma Elia go servir na moni litanga ya mbula ya muke. Roi tanga yoki yango roi alobi ngai sikoyo nakena ngai komela masanga nakena ngai na ngomba mpona ke ngolia mais Elia so akendeki kolanda roi te roi alobaki loko esali bombula elingi ebeta loko Elia asa asengi naza na assurance Elia asa asengi mbula ekobeta ngai nakena ngai kolia komela masanga Elia alobaki na kende roi kende kolia kende komela masanga Elia atikaki akende ye azongaki lisusu kobondela Elia azongaki kobondela nzambe Elia azongaki kobondela Elia azongaki kolelela kaka nzambe po asa asengaki mayebi te nzambe alengisa bolingo boyambo ezali kati na ye me biso ntango molai tozalaka soki kaka nzambe apamboli yo omona nzambe apamboli yo olia ozongo ya kosenga nzambe wana merci te yo komi kosepeli na obosani ke bapamboli oyo nzambe asaleli ngai oyo bozio ngai na zwi lelo napesa exemple lokola mokanda nzambe apesi yo mokanda babengi yo kozwa mokanda ntango yoke kozwa mokanda oli ozonga kofuka molobi nzambe nanga merci mpo tosali te ngai nakoka kozwa mokanda oyo te yo komi kosala feti bato boya nazwi mokanda boya tobina bosome masanga tomela tobina nazwi mokanda obosani mokanda esika yango ewuti obosani kosenga nzambe wana merci nzambe mpe azalaka na besoin ntango asaleli yo osenga ye mpe merci badepre wana 10 bayaki nzambe abikisaki bango bakendeki bazalaki 10 moko kaka moto azongaki moko kaka wana azongaki soki ezalaki importance te soki ezali kobana importance epai ya miso ya nzambe te alingaka tuna bango alingaka tuna moko wana azongaki te bongo yo obiki kaka yo moko ozalaki bamosuku baza wapi mpona nini nzambe alobaki yango alingi tozala reconnaissant atoneki bamosusu wana bazali wapi bango babiki te kaka yo moto obiki pourkoi nzambe atonaki yango mpo alingi alobaki il faut quand même ozala reconnaissant nasaleli yo ozalaki moto ya maba nabikisi yo na maba mais zonga ye kosenga ta merci ekuta eloko te senga nzambe merci moninga wana azongaki ayi kosenga merci nzambe asepelaki alobi masumu nawe elimbisami alobi na olimbisami mpo na nini mpo asalaki nini geste ya reconnaissance nzambe azosenga biso mpo tozalaka mpe reconnaissant ntango ye asaleli yo mpo kozwa courage ya kotatola koloba te nzambe asaleli ngai mpo mpe zwa courage ya kosenga kozonga kokima moko kotina na kobi nzambe merci na likambo ya monene oyo outi kobimisa ngai na likambo monene oyo outi kobimisa ngai nzambe asalelaka biso makambo mosusu oyo kutu biso tomonaka te biso tomonaka makambo ntango mpasi ebimi ale nzambe ye asungi yo me tozala makambo mosusu oyo nzambe asalelaka biso toyebi kutu te olingo bima na ntongo liwa ezangi liboso motuka aksidaki liboso alongoli aksida yo oyeka komona oleki moyebi te bitumba nino nzambe akuti wana mpo yo kwa koleka bien yo molika koleki yango wana nzambe azolisa biso na bacirconstance nyonso mpo tosenga merci bisika oso eloko nyonso ya moke ezoleka liboso no fo kosenga mpe nzambe merci oyebi eloko nini alongoli te oyebi eloko nini abakisi te eloko ye alongoli oyebi te eloko ye abakisi mpe ye oyebi te yango nazoyebisa biso nyonso nzambe akomi na kati ya mokaka na mosantu ezali mpona biso eza mpona ye te soki azoloba senga merci ayebi pourkui azosenga merci mpo oyebi te oye asali mpona yo yango wana bandeko na ngai tozala na kondima totondisa kondima mpo san kondima nzambe te san kondima tokoki kosambela biso ba makambo mbula na mbula tokomonela biso eloko te mais soki toza kobelela na kati ya kondima otango ozosenga eloko wana oyebika eloko wana nasengi nzambe nayebika akopesa nga aza papa alobi na biso liso alobi bino kutu batata mitema mabe bozobokisa biloko ya kitoko mpona bana na bino bongo ngai nzambe atonda bolingo napesa bino nioka na place ya bisi napesa bino libanga na place ya mapa pourkui alobi yango po azobake bozala na kondima ntango
kondima na bino ntango bozala basala kondima ngai nzambe na kosala donc soki bozala Amen. bokobenga bino ata mila bokobenga bozala bino eloko te bozala bino na kondima te alobi eloko ndeki kondima nzambe alobi atala basituation nyonso toza kotraverse basituation ezala situation moko eleki nzambe na makasi ezali te yo batela kaka kondima na yo batela kaka kondima na po eza na mokolo oyo abongisaki mpo na yo nzambe atindaki biso na se ya moi mpo to ya konyokwama te tala biloko nyonso nzambe apesa biso ofele mbisi toliaka ofele mai tomelaka ofele malele toliaka ofele pema na bomoi nanu oyo biso toza kopema na yango eza ya ofele naza nayoki nani témoignage ya tata moko azoloba alobi asalaki crise akwei bamemi ye na hôpital akomi kuna na hôpital bazongisi batie na oxygène pendant 3 heures kobima ntango abima kalinga bima bayeli ye facture babi oxygène oyo okotaki tala prix yango yango papa wana azwi facture abandi kotala facture alobi mpo na 3 heures du temps ya facture yango papa wana abandi kolela docteur aye kotuna meme monsieur oza kolelaka mpo na facture ozolelaka mpo na bafacture oyo bapesi yo ayebisi docteur alobi docteur nazolela mpo na facture opesi nga te naza na bakopi meloko naza kolenga mpona nini ngai naza kolela nazolela tala ngai nakomi deja na suku na 70 ans nakomi na 70 ans me naza na oxygène oyo nafutaka ta un franc te bongo mokolo nzambe akopesa ngai facture oxygène oyo Alléluia. akofinga facture nakokoka kofuta yango 3 heures ntekaka ya pamba tala mbongo yo osengi ngai ebongo Amen. nzambe akofutisa ngai combien docteur amoni docteur ye moko mpa abandi kolela docteur abandi kolela tala bolamu ya nzambe wana docteur abandi kolela eloko nini esalaki papa wana ezalaki kondima ete nzambe aza nzambe apesaka nga souffle de vie ya ofele nakotika mpo na maboko ya moto 3 heures itatala facture akabamba bambi ngai mpo mosoko nzambe asali total ya bafacture na ye banda 70 ati lelo nalingaki nakoka kofuta yango nyonso na eza nani kondima reconnaissance areconnaitre te soki naza na bomoi lelo 70 ongai nafandi na mokili 70 ongai nafandi na mokili vraiment soki nzambe aloba apesa facture ngai nakokoka kofuta yango 3 heures ita batala facture bapesi ngai c'est pour te dire que nzambe azosenga biso tozala na kondima alobi soki oza na kondima okoki kodeplace montagne alobi soki oza na kondima okoki koloba oyo koloba ekokokisama mpo ntango oza na kondima ngai naza nsima na yo mpo eza maloba nzambe asalaka te mpo biso tozoloba nzambe asalaka te mpo ndenge tosambela bato tozosambela asalaka bongo te nzambe asalaka selo sa parole asalaka toujours nsima maloba na ye so poko omoneka ta oza kozela zelisi ozela yo ata ekomi alobaki na okozwa na 20h30 ata ekomi 20h29 akopesa te ti kaka alobaki 20h30 ntango ekoki akopesa yo alobi nini siko ntango wana siko ozozela yo ozalaka na kondima lobaki nzambe akosala lokola na ntina zwi nalobi nzambe nayebika kosala ngai na kosengaka nzambe merci mpo nayebika kosala me asalaka selon parole na ye asalaka selon maloba na ye yango na bandeko tosenga nzambe ntango nzambe ayebisaki badisiple na ye ayebisaki badisiple na alobi ke bokolimbisa moto ndeko nyonso asali mabe kolimbisa ye mbala tukusama na sambo bango balobaki papa nzambe biso tokokoka te bakisela biso boyambi bayekoli basengaka boyambi basengaki eloko mosusu te bayekoli basengaki pouvoir te ya kosala soko ndenge bayeko basengaki ye boyambi balobi bakisela biso boyambi mpo na boyambi na biso moko tokokoka te yesu azongisali bango alobi ata boza na boyambi moke luka motanga kaka ya mokie wana abi nasili bino boyambi ebele te ezala kaka koka ayebi de quoi nous sommes formés ayebi lolenge oyo asala biso ayebi limiti na biso alobi kaka oya moke kaka kani wana ya moke wana soki bowana yango ya motarde so boza nango bokodeplace bamontagne yango bandeko nzambe azosenga biso tozala na kondima alobi to utilize pouvoir oyo apesa biso toza na pouvoir alobi tuto na biso ezali temple ya saint esprit nzambe molimo ya nzambe eza kati na biso toetufaka yango biso moko mpona kozanga kotosa me molimo ya nzambe eza kati na biso pouvoir ya nzambe apesa biso imagine tala naloba pouvoir nini nzambe apesa biso bato pouvoir ebele apesi talo biso autorité ya kopesa biloko kombo biloko nyonso eza na mokili biso moto opesa yango kombo mpona nini valeur nini nzambe azwa biso bato apesi biso alobi kutu yesu kutu alobi esika ngai na kozala
kozala na ngai longo. Papa Yesu Kristo afandi na loboko ya tata mobali. Alobi siko ngai na kozala na bino longo. Tala pouvoir nini nzambe apesa biso na. Mais biso tosokoka te koutilize pouvoir wana. Biso tomimonaka mpo peut-être tozopamba te na miso ya nzambe. Oyebi ta moni nzambe azwaki mpo na kokela biso moto. Azwa ta ebele mpo na sala biso bato. Alléluia. Il a créé l'homme selon notre image. Il a créé biso na image na ye. Apesa biso pouvoir. Mais biso faut utiliser pouvoir wana. Totika maboni ya nzambe kitosala non. Kopezwa autorité. Tozwa autorité na nga moko. Tozwa autorité. Tozwa autorité ya kotelemela milimo ya mbino. Tozwa autorité ya kotelemela molimo ya paresse. Tozwa autorité ya kotelemela milimo ya moyibi. Tozwa autorité ya kotelemela milimo ya matongi. Ya kofinga. Ya koyina. Tozwa autorité na biloko nyonso wana. Tozwa autorité na yango. Nzambe akosalela biso. Bandeko nyonso nazalaki nango ya koloba. Nzambe atiaki kati na ngai yango nalobi vraiment nzambe azwa lokumu mpo nzambe malamu. Amen. Nzambe azwa lokumu aza nzambe. Natiki maloba kukwaya mama makiso. Amen, amen, amen. Nzamba lola pambola biso en tout cas commentaire ya kotia eza te. Nzamba pambola yo mamari maloba na nzambe eza clair. Kondima eza arme moko oyo ekangolaka na nyonso. Kondima ekitisa kanda ya bakonzi. Maman Féliciane, s'il vous plaît, maman. Merci, maman. Kondima eza eloko moko mukanda ya Romains 11. Romains 11 na verset 1. Bible lobi yango ke esengeli to ndima amva biso tomona. Amen. Amen. Balobeli likambo ya kondima. Nayebi te feza la Romains 1. Balobeli likambo ya kondima. Balobi kondima ya Enoch, balobi kondima ya Abraham, balobi kondima ya mutu nyonso. Je pense Hébreux 11. Yango wana kondima eza eloko moko oyo biso ba chrétien tobwakaka nanu nsima, tozongisaka yango nsima ntango tozali koluka posa na biso ezalaka kaka nazwa kaka mbango eloko ngai nazali na yango posa. Me Bible ezali koloba esengeli nanu otia eloko wana na motema ata nanu moni yango te ozokende na determination ya koloba ke oui eloko vema oyo nakosimba yango, eloko vema oyo nakomona yango. Yango wana sikoyo babengi determination. Po ete soki oza determine te, moye sikoyo okomprendre ke nakozwa eza te. Po ete tango mutu azali kosenga, anva asenga, eza vema na Hébreux 11. Hébreux 11 nyonso bien aimé soki botangi yango, bokendo komona basali na nzambe nyonso oyo basalelaki nzambe na kondima. Babandaki komitungisa te, babandaki kozela kaka pona bazwa. Eza pe yo nanga na tongo na lelo esengeli vraiment to utilize kondima. Kondima nde yango nde mutu esukisaka makambo nyonso. Nzambe alola pambola biso nazobondela pona liloba na nzambe. Biso nyonso tobondela toyebisa nzambe wana ke toza na posa vema tondima ta tomoni te. Na mukuse tobondele au nom de Jésus. Mokati na bosembo ezali yo nzambe na lola, nzambe na nguya, nzambe na bikamwa, nzambe ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le prince d'être adoré, le prince d'être loué. Yahweh nani oyo akokani lokola yo musantu ya Israel. Nani oyo akokani lokola yo ya solo biso tondimi oyo elobami kati na esika oyo.
nzambe alola tika ke nguya mpe ngolu na yo ewumela mpe esala misala na kati na mokolo na lelo mpe nkembo na yo emonisama. Nalingi nandima ata namoni te na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye, amen. Nzambe alola pambola biso tole. Siko nde tozotonda nzambe na kombo ya tata tokei pe ya mwana pe molimo mosanto. Tuto tuya